Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas de vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Étoiline Inès TV, c'est la qualité, la différence et la vérité. Mokili mawate bandeko. Cardozo na kokota libala bandeko na liboma e bandi. Famille ezoloba eza dépression, ba mosusu bakomi koloba ke eza liboma. Bandeko, makambo ekomi mwa somo. E osala mwa pasi vraiment na motema. E osala pasi makasi bandeko. Komona atala kaka mtu nyonso tu 2 semaines ya mariage, mtu nyonso tu vraiment azalaka na posa a savourer. Siko ya Cardozo na kokota na ndako libala, bandeko nanu a savourer atate, nanu a sepeli atate mbala moko nkuyu. Mbala moko toyebite dépression, toyebite liboma, toyebite makambo Cardozo akomi komona, ekomi kobangisa bandeko. Mobala lobi 2 semaines mobimba avant dika na ndako azo sala lisusu te parce que il faut azwaka soin ya Cardozo. Salut cher Bouchou, salut cher abonnés, salut cher connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, il y a le vraiment na memi libino Cardozo mille esprits. Bisognon soto yebika Cardozo mille esprits. Donc ceux qui a côté na scène, à côté saka penza mille esprits na nyonso sur scène. Wana penza des alakaye. Bande koma kambweza. Makambo somo eza awa. Alors, avant to kota na makambo na biso alelo bandeko, na osenga na nu na batu onyo sotu, si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne abiso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli ya makasi, chaîne surtout ya bana nzambe, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, commentez et partagez. Et que sala biso penza oyo tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bandeko, avant to banda moi partage na biso, analyse na biso ya lelo bandeko, na osenga nanu bozwa bakiti bovanda. Ezalaka bien olanda émission ovandi na yo à tête reposée, ozana yo pressé te. Olandi émission na biso, otie moi mai pembeni, tia moi jus na yo, tia moi sucré, tia moi biloko kolia yo moko kaka. Donc kolia ya motu et dépendre kana RT. Ezana baba tu mosusu soki ala muki na itongo en tout cas pour na déjeuner à kokaka te. Au préféré na ye fufu neti ba biso. Biso tito kola to. Donc ezaki biso déjeuner na biso eza fufu. Donc soki ala muki tongo déjà yebiki na olia na no fufu. Donc ceux qui bino pe bo mesani en tout cas botia mo fufu na bino côté mosusu bozoliaka côté mosusu bo melaka côté mosusu pe bo landaka Étoiline Inès TV na système moko ya bien makasi balobi ke non fufu eye saka munene. Ah, je ne pense pas ce qui réellement fufu bando ye samtu munene. Ah, babisoyo elingaki ezala somo. Donc fufu ezala nango bien et puis ça nango ka forme kitoko eza ka fufu mais ebele ndete lia na yo na système moko ya bien. Bandeko makambo yangoyo le monde nde likambo bandeko, le monde nde likambo. Pona bandeko o nyonso to bo landa déjà le monde, je suis sûr que vous comprendre masolo nini tolingi to beta. Tolingi penza to beta. Wana to pesi na mbote na ye moko la patrona Belvi kandi ya ba Belvi. Pona musala kitoko au sala. Mwana mwasi wana au sala musala moko pas possible. Au sala penza musala na ye ezo mona na miso. To pesi na ba famille bota nyonso mbote. Ba o nyonso ba mibenga ka famille bota to pesi bino mbote. Kutu ezala kaka
tout le monde et famille Libota. Topesi bino nyonso bambote, place nyonso bolanda biso parce que ya lelo penza concerné famille Libota. Et concerné vraiment na film na biso ya sika Le Monde. Bandeko Cardozo azalaki na ye bien epai na bango, mais azalaki mwana moko, imaginez, ba parents bango nyonso mibale baza ba chrétien, papa aza diacre na église, mama bon aza na diagonese etalaka mo mwasi ya diacre ye pe akomi diagonese na église, babandaki ko sambela, mais ko sambela mama ezalaki penza te. Neti ba mama mosusu tomonaka papa aza na mwa titre otali pe mama kote mosusu aza na makambo ya nzambe makasi, mais ya mama penza ya Cardozo azalaki na ebongo te. Azalaki ka ba mama oyo dimanche na okende na nga église, soki pe prière eza, soki naza na makasi na kokende, soki pe naza na nga na makasi te na kokende te. Donc azalaki mwa bongo. Sikoyo pesa kata éducation ya bien epa ya bana, mama aza na négligence moko pas possible. Bien que papa abandaki kobeta sete epa ya mwasi, pesa bana éducation ya bien, mais mama abandaki kozwango vraiment à la légère mingi. Donc abandaki na ko s'en foudre. Ayebi ke non bana bazokola, baokola na bango, baokola. Donc neti ezalaka ba mama mosusu penza koti na comportement bana, ay lobi ke non lelo to lobi na koki kozala te, bana na ngai faut bazala bien. Sikoyo mama wana bandoki pe na ite. Cardozo oyo azaki mwana diacre azokendaka tina komela ba masanga, aokendaka na ya komela. Cardozo lokuta o pas possible jusqu'à ce que ba ekozwa visiteur na ndako kandenge zalaka. Visiteur ango nani Belvi Kandi, ba parents na ye bakufaki, papa na indi akufaki mutu aliboso. Sikoyo pona souffrance talaka ba tata mwasi balongola bango na ndako, il faut babima boye parce que papa na bango akufaki azalaki na nyongo. Bandeko boyoka makambo eza somo soki nano landi te Le Monde film asika oyo eza na Belle Vie. En tout cas bandeko bokendo landa film moko kitoko, eza vraiment na mateya ya makasi, surtout pona biso ba mama osi obota ozala na ndako libala, ozala na ndako libala te, mateya oyo e concerné yo mingi makasi. Sikoyo tango Belle Vie Kandi eko vanda epa ya ba Cardozo, en tout cas déjà mama ya Cardozo qui est mama Leya Ndaya, à qui nous saluons aussi en passant, en tout cas asalaka musala na ye penza kitoko. Bandeko aki epa ya mama Leya, tango kote pa mama Leya azaki tantine na ye tata mwasi. Bandeko mama Leya a maltraité Belle Vie na niveau moko pas possible, a humilié Belle Vie na niveau moko pas possible. Bandeko mais tala kaka o balobaka soki oza epai ya batu ata soki baosala yo mabe, surtout soki oza na esika okende te okosupporte kaka. Bandeko Belle Vie Kandi abandaki kaka kosupporte, bakofinga bakokosela ye makambo. Belle Vie Kandi abandaki na ye kaka kosupporte. L'essentiel ayebi ke naza na esika kolala, nazangaka biloko ya kolia te. Bandeko sikoyo ekosala ke frère ya église, frère Blaise mton abiso ba fashion yeah. Donc alela vraiment ba veste ya lata ba veste somme, surtout ya turo ezaika ba jaune bandeko sikoyo tango ekomona sœur Belle Vie na église asepelaki na ye ake komona Maleya o na lingi na bala Belle Vie. Maleya lobi nini ngano zokanisa ki ozoya ko bala Cardozo. Belle Vie wana est-ce que oyebi azalaka ndoki koko c'est la Belle Vie makambo pas possible bandeko, jusqu'à ce que papa Abatou, frère Abatou a changé makanisi, a accepté na ye ko bala Cardozo. Pona ko bala Cardozo ye azaki na ye mutu penza alingaki ba nzembo moko profane, mutu moko alingaka na ye komela masanga, alingaka ko bima alingaka vi moko ya ambiance. Chuko mama na ye nde na minute wana mama Leya akomaki kote ya Cardozo azonga na nzela ata bino moko depuis l'enfance ote ya mwana makambo nzambe te
okanisaki na kimukolo nde okoteya mutu deja asi atengama oteya ye mpo kazonga na nzela ya solo ezalaka mwa pasi. Point d'interrogation. Bandeko male akomi koteya Cardozo jusqu'à ce que ekosala que baye kosala mariage. Cardozo ake na ndako ya libala na okendeka na ndako ya libala bizaleli moko boye ezata na sens te ti baparent baye kotala ye faut komona Cardozo façon ozo répondre baparent na ye. Allez 2 semaines kaka pamba Cardozo akomi komona biloko donc akomi neti mutu moko aliboma bako banda ozo sola na mobali na ye akomi komona ke non mobali na ye basi mosusu bazo simba ye mobali na ye boye boye donc façon oyo abandaki ko act façon na ye ko se comporter et yaki ko changer bake na ba hôpital bandeko na ba hôpital nyonso tu maladie ezomona te balobi ke no Cardozo azana e bien sikoyo mais soki otali Cardozo façon azo se comporter neti mutu moko boye azomona mwa biloko o bato mosusu bazomona kate donc libomako bato mosusu balobaka o dépression wana kuto ezata dépression te ya Cardozo vraiment eza mwa liboma ebandela liboma penza donc eza mwa bongo sikoyo motuna na biso eza liboma wana ebandi source nango euti wapi qui est à la base parce que Belvi Kandi aza mutu abisimba simba te aza mwana moko azobanga nzambe eza kaka kimutema mabe ya mamaleya yango esali que lelo punition ekota na nzela ya Cardozo to eza ndenge nini. Bandeko nanga, je suis sûr que eza na batu mosusu basepelaka na banalize ya ba filme oyo to salaka bien que ezalaka na batu mosusu omona boye akoti akomi kofinga. Bandeko to salaka analyse pona bandeko mosusu oyo bazwaka temps ya kotala filme te to ba oyo bazalaka na mwa bulembu ya kokendo tala filme. Film asika yango to salaka bongo moni soki to sali boye epesaka gu moko boye epa ya batu mosusu bakimi mbangu bake kotala to lingaka pe ko sala mwa publicité ka ndenge ezalaka ya mwa ba film ya la patrona soki to moni mwa film asika eza kaka ya la patrona te ya ba comédien na biso mosusu soki to moni kaka mwa ba film asika ezokota en tout cas to lingaka na biso ko sala mwa analyse pour que batu mosusu pe bakende kolanda et puis to salaka ba analyse pe ezalaka pona kopesa batu mosusu toli. Bandeko neti na comportement ya mama Leya envers Belvi Kandi ba comportement wana lelo to monango mingi na société na biso to monango mingi na communauté na biso eza na batu mosusu. Imaginez Yaya na leki peut-être Yaya kufi atiki bana mais okomona leki ole azwa charge ya bana ya Yaya na ye makila penza na ye. Bandeko omona leki akomi kosondola bana ya Yaya okomona leki akomi kokanga bana ya Yaya bandoki okomona leki akomi kokanga bana ya grande sœur na ye to ya grand frère na ye ke baza ba miibi akomi ko maltraiter bango nde bakomi baboyi bakosalaka misala nyonso ya ndako mais bana na ye propre baza ya kovanda. Okomona bana ya ndeko na ye oya si akufi nde bakomi bandoki bakomi bamiibi bango nde ifo basalaka misala nyonso. Omona bana na ye bazotangaka na ba école moko ya cher makasi mais bana ya ndeko na ye batangaka te bakendaka école te bayebaka ta nzela ya école te. Bandeko eza pasi yango ba film bongo eza ba film moko en tout cas pona nga na sepelaki na film oyo eya kote ya bandeko mosusu eya kote ya biso bandeko soki lelo kosala ke ndeko na yo akufi atiki bana Yaya zwa soin ya bana wana parce que on ne sait jamais. Mosusu tokanisaka ke non bana na nga moko na boti nde bakozwa soin na nga tango na kobela to tango na koma soki na ba 70 ans soki na ba 80 ans. Bandeko omona peut-être na ba âge wana
To okomona peut-être que tant mosusu obeli bana na yo basondoli yo. Mais bana ndeko na yo oyo bandeko négligé nde baye kozwa soin na yo. En tout cas bandeko to changer bizaleli. Eza na ba mama ebele lelo baza na ba mwa comportement wana. Lelo to mona ta omona mwasi mosusu akoti na ndako alibala papa wana zaki na mwasi na ye. Mwasi wana kufaki atiki bana. Omona ka tango mwasi ya sika marâtre akokota na ndako changement na ndako ekoti. Bana mobali nde bakomi bandoki, bana mobali nde bakomi bamiibi, bana mobali nde bakomi boy, bango nde batangaka te ba oya ye ba otangaka. Mama tozala na mitema, tozala na mitema. Paka ndenge adage moko elobaka tout se paye ici bas, c'est vrai. Ba makamsusu yo komona keno natangisa bana nanga bakende na ekole moko ya cher nzoka batu o bazana bénédiction batu o bazana mapamboli eza bana ya mobali na yo lelo to lobi to après lobi bola mukaka boy bana wana bakoli bia yo pe bakoli omoni bana na yo ya basi bakomi ko ensenta ka bango mais ya mobali bakomi ko bala ka bango. Et puis ton bo kendaka na bala na bango moi vie ça va siko bana wana bakotala yo to bakotala yo te ba mama tozala na mitema kandenge omona ki pasi pona ko bota bana na yo camarade to moninga na yepe moninga na yo pe amona ki pasi yango wana yepe amona ki même pasi ezaka réalité kandenge biso nyoso to yebi ke tozala ka ba pèlerin na se ya moi. Donc ceux qui liwa eye okobo yango te. Mais ceux qui se retrouver na circonstance à bongo et que maman obandaki ko maltraiter bana ya mobali na yo en tout cas na minute na ko senga changer bizaleli. Changer moi comportement na yo, changer bandeko parce que ça na ba malédiction mosusu totiaka na ba vie ya bana sans koyeba. Yo zo sala que non a protéger bana nanga bazala bien basala ka misala te ba onde basala ka misala ozola kisande ba o misala mais ya yo wana ozola kisabango te siko na futur bango nde ba kozala na difficulté ya makasi mais ba oyo la kisaki en tout cas ba ko se retrouver facilement ezala ka bongo en tout cas bandeko ba mama surtout bino ba marâtre bozo nyokola ka bana ya baninga tobeta sete bandeko ba mama bino bo chanja mitema ya mibali balingi lisusu ko yoka bana na bango te parce que yo koti na ndako libala ezana ba mama mosusu bazo yebisa bana ya mibali keno tokomona soit ngande na kolongwa soit yondo kolongwa pona nini ba makambo bongo. Est-ce que moi na penza oyo moko botaki okoki ko yebisa makambo bongo? Je ne pense pas. Surtout, ba maltraitaka, ba orphelin te to ba orpheline te, ba maltraitaka bango te. Eza biloko oyo photo yeba place nyonso to tambolaka. Ba marâtre, soki ondimi ko bala papa oyo azana bana que mwasi na ye akufa. En tout cas, banda déjà ko sambela ka ke non nzambe pesanga motema munene. Et puis tango zokenda akuna, bana mobali na yo considérer bango neti kaka bana o bota. C'est tout à fait normal. Ceux qui moi na sali erreur, il faut ko punir ye. Sikoyo punir bana nyonso to na oya yo, na oya mobali na ndenge moko. Wana toye ko lamusa pe ba papa, ezana ba papa mosusu, oyebi ke na bota ki na mwasi akufaki, na zui mwasi mosusu. Papa, landela pe vi ya bana na yo. Ezate ke tango o kotika na makambo alibala c'est fini okomi aveuglé na yo makambo nyonso komi ka mwasi ni mwasi akoya ko betela yo lisolo yango nde okoyoka te. Tala pe vi ya bana. Est-ce que bana na yo baza bien? Est-ce que bana na yo baliaka? Est-ce que bana na yo batangaka? Jour mosusu ko lobi non na obimisana nu bano yo na kendo yoka bango. Ba papa mosusu soki akotika na bolingwa mikotisi ye nyonso na suki na manzaka ya ye nyonso mikotisi na bolingo
abosani kutuna kobosana ke nazalaka na bana eza ya pasi yango filme oyo eya kolamusa vraiment bato mosusu oyo bazalaki kolala yango nalingaki mpenza kosala moi analyse ya film oyo parce que na communauté na biso tomona makambo oyo ezosalema mingi makasi bato oyo baza na comportement neti mama Leya na film oyo bamama ebele bazo se comporter bongo yango nayaki kosala analyse bandeko to revoir to tala bino bayaya to baleki oyebi ke grand frère nanga kufa atika bana grande sœur nanga kufa atika bana leki nanga kufa atika bana bozwa bana wana en charge bandeko soki ata kozanga kolia bino nyonso bozanga kolia lelo to komona bana ebele bazotelengana na ba avenue bana mike soki otuni akoyebisa yo ke no mama na biso akufaki siko famille ya ba mama bazwaki biso en charge te famille ya ba papa pe esondola biso eza ya pasi mais bana na yo bazolalaka bien bazoliaka bien bazosala pe makambo nyonso bien école kutu ya cher bazokendaka bandeko totika bizaleli wana eza pasi makasi yango mwa lisolo na yaki kobetela bino bandeko bosalaka partage na bandeko mosusu surtout soki oyebi ke eza na famille moko ba maltraitaka bana bandeko bosala partage ya video oyo émission oyo ekende kokomela bango comme ça tosungana surtout na communauté na biso bolingo penza ekota wana nde ezalaka mwa prière na nga na sambelaka mingi pe surtout ekota tozala na besoin na kimia na bolingo yango penza tolingaka bandeko ezaka bongo botie ba commentaire bandeko o nyonso bolinga koloba botie na bino mais otoboyaka na biso ezalaka nde mafinga soki ozoya na système ya mafinga en tout cas de loin kaka longwa na yo soki ozoya na système ya mafinga en tout cas longwa na yo bima kende na système moko ya bien makasi cher buchu cher abonné et cher connaissance tokomi na biso na suka ya moi partage na biso ya lelo que Dieu vous bénisse abondamment la famille ya boyende tolinga kabino mingi makasi bye bye la famille et à la prochaine.